Nazali lesengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwa na bino mpe tika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino parce que dans la République démocratique du Congo na maimanso makoleka to koyeba te tokende wapi tosala nini pamba te tokomona ete bai politiko baike ba oyo tozalaki na bango elongo lelo oyo bamitalisi na bango mandoki bisika ya kozwa mbongo pamba te bango bakosala politiki te ya kosenza lolenge ya République démocratique du Congo to mpe kolongola bango kati na système oyo lolenge bolobaka lokota ya français kasi bango bayendi kosala politiko po ete bazwa misolo nini mozali bongo koleka na kati ya République démocratique du Congo to kosola yango kama bandeko na ngai bamvule komi kobeta mikolo nyonso na yebisi bino pasi pe mawa bino moko bokomona catastrophe naturelle lolenge nini ya ekolo oyo tozali po bino moko bongotono mpe boyeba ete bayi penza bakambi ya ekolo Congo balingaka Congo te balingi nde misolo ya Congo po ete basenrichir bango na mabota na bango kasi mpona kosunga population na bivandeli to mpe bakomine na biso oyo bisika tozali bandeko balandi balingi penza yango te bakomoni oko peuple congolais na yango tokoswana bino toanalyse mpo ezali esika oyo toanalysaka ensemble ezali esika oyo tomobilizaka tosensibilizaka toconscientisaka ezali esika oyo tosalaka éveil patriotique ezali esika oyo tolongolaka peuple congolais bolema matondo lisusu na bino banso balandi bosabone massivement la chaîne de Libération bokozalaka bongo de cité mpe bopartage bémission bolaike botya bacommentaire basi je sope bajeune bolenge mwana mare Dobrino asalaka bongo na Autriche mpe Lik Makanaki prisonnier de Jésus. Merci l'équipe pour la thé na États-Unis d'Amérique pour l'intembana nanga na konya de nanga na États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda Big Daniel Ngenda maman Célestine prompt rétablissement na yo na France papa Michael que Dieu vous bénisse ba maman missionnaire na plus cette fondée na mboka nitababe il faut que motope ba kokwa lumumba vraiment qu'il a médié de temps que tumbaka le koto bokela le kondo FMP Kato na Akene pasteur Willy toujours na église Mont Carmel na Akene maman sociale acha bientôt bengana prompt rétablissement na maman Adja Awa assalamu alaikum ba musulman ngai banso na bino bozali na South Africa na mboka ya Gilompinga na Elompinga gi merveille kitoko pe papa la maman ba mapasa merci encore une fois na bino nyonso penza oyo botelemi pona ko soutenir chaîne na biso ya Libération Charlie Tomo ba mama na ngai ba mama ya moto mozima mite nini tozali koloba lelo pamba te sengeli tosola na mwa minute moke po biso toti sensibilisation tokokende lelo oyo baboyisi mwana mboka Prince Epenge balobi ete azali na droit ya komobiliser population congolaise na tina ya mayo oma koleka la République démocratique du Congo bandeko langa quelle dictature de mboka oyo tozoni mpe na boumbu Félix aza kokolonize biso pamba te alobi baopposant bakoki kosala lisusu bamitingi te baopposant bakoki kotelema te me biso tobengi bino boya ebele pamba te tozali bongo komilengele matinée politique oyo ekozala na sale esengeli bino nyonso boya tokosala yango la changu na tina ete ya kosensibiliser peuple congolais pe koyebisa bango bisika nini oyo biso tokomi pe nini esengeli tosala na ngonga oyo bandeko langa communiquer mongolo to nango kabuya kochela bino wana ebengami bino ba résistant ya changu babengi bino na coordonnateur nango Fou de Fayulu bakozala bongo papo seya bakozala Hervé Matata Junior Mboma bango so bakozala na tina ete bakolo ba la population pe bakambi to kotambola pamba te opposition kaka moko to tikaye nango na ngambo ya mona mboka Martin Fayulu madidi na SID esengeli peuple nyonso ebunda etumba lokola bapekisi balobi epenga kotambola te epenge atambola te pourquoi azali président ya parti politique ya ADD Congo azali allié na lamuka bazali kotambola na mona SID lolenge nyonso bazali komo tambola na bato nyonso bongo bino bokopekisa bango ba sensibiliser te mboka ezali ya bino te cette fois-ci to kotambola la banzi ete bomoni résistance ya Trump makambo nini esali alors résistance wana yango de biso tozala ngo pe na Congo lelo parce que abundaka etumbala etango bayibaki e maponami asalaka o bakoyo kosala mais lelo o bomoni ete azongela kati ebongala ye lolenge moko pe biso tozali ko résister na bato bayiba biso maponami
résistance oyo ezali bobele kosalama tikino oyo biso tokozwa mokonzi na biso tokopesa yango na moto tolingi. Donc yango tozali kobunde tumba po ete bato nyonso boyeba ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi akozonga lebonga na ye simbi États-Unis d'Amérique yango ndezo ya kosalama. Boye intimidé, boluka koboma, boluka koboya, bokangala baboloko na makambo nyonso biso bozali kosala, boyebaka ete Congo ekozwa kaka bonsomi na yango pe Congo mapona masolo makosalama oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi akozongela ebonga la ye akozongela yango parce que yende auto fotaki na 2018 lelo bandeko la ngai bakomi mutu nyonso soko zali kotelema okomi étranger lokola ngai ya bayibisinga na za sénégalaise ngai awa bapesi ngai bamboka ebele tozali kaka koyebisa ba congolais parce pourquoi vous êtes très faible pour les ba congolais vous êtes trop faible. Ba congolais bozali komi banga na bino parce que bozali koyeba te ete mboka na biso oyo système o bacheli biso yaya 10 ans 15 ans 20 ans après Congo ko exister les sociétés Congo ko zalaka ba congolais te po ba boto la biso mboka na biso alors bato bazo compléter contre biso bino bozali ko se familiariser na bango ndenge bolobaka le côté français bozali ko boya to dénoncer ba insanité o bino bozali ko sala. Comment voulez-vous mon mboka Félix Antoine Tshilombo Wazali tata mokonzi mo ekolo ya Congo les garants de la nation azo ke le soulala ba Museveni ni yena ba Museveni bazali ko sala cop nini to tuna na lingala facile Elik Makanaki prisonnier de Jésus bazali na cop nini o bango bazali ko sala ba Congo mani bo mekala ko yebisa ngai Charlie Choboé Big Daniel Ngenda hein bo yebisa nga na bazali ko sala cop nini na ba Museveni n'est-ce pas qu'il y a dénoncé ki bango n'est-ce pas que yende mutalobi la biso ete batala bazama be c'est quoi à quel coopérer na bango eloko nini bota la peur bozo ko bundate bato bazo boma biso na uti ko lakisa bino ba soldat ougandais basala ki accident na uti ko lakisa bino ala beni bato bazali ko kota bazali ko piller bazali ko boma yo tata mokonzi ya bato bazali ko boma yo zali ko kele ko soara bango ko senga bango maboko ani bon négocier ni. Pourquoi pas faire la guerre pour Babangayo? Voilà Congo lelo et comme ma poubelle. Pour dire que le Congo comme une poubelle, kabouya vidéo. Voilà, un sujet angolais, balongoli ba plaque, ba commence à la système ya kotambola sans plaque. Voilà place ya plaque yango ezali vide. Partout, il y a pas de plaque. Ba comme kolongola ba plaque. Basija angolais bakomi kolongola ba plaque s'il vous plaît mais toko reconnaître ango kaka na mingongo na bango na ba état d'être na bango ba réservoir na mazoute tous les camions sont devant Congo Fitira wa ya bangolais bazana ba plaque les souste il veut se défendre mais biso awa toujours sala kaka musala ndenge gouvernement congolais asengi voilà décision angolais toujours plaque ba bombi n'éviter ba roulage bazolekisa bango na cadre nini l'état congolais des véhicules angolais zotambola na kisasa tala bangolais na mituka na bango balongoli ba plaque ezokota la Congo ezoya kosala nini parce que Congo comme le poubelle Congo ezana mutu te o akoyi kotelemela baninga mosusu mais na bikolo na bango bazali kotelemela ba congolais pe bazali kotelemela tata mokonzi mo ekolo la biso nana yebi te ke ndeni Lorenzo Aboya koyamba Félix Waza président Congo. L'olenge ni na boya saboté plusieurs reprises. Mais comment mi tukala bango zo kota la Congo zo la plaque. Ezo ya ko sala ni. Ezo ya ko stoko la letoko oyo contrôle les alakate. Parce que bango moko balia ka ba cop. Parce que bango moko baza ba péré. Bazande ko boma ba congolais, baza ko kanisa ba congolais munoko po ba congolais ba lo bakate. Mboka nini oyo baninga e bikolo mususu ba ko kota bazo bima ba osaka na monde balingi. Pays nini wana. Est-ce que biso tozali mboka oyo za bato nyoso bakoya kokota babimi basali makamla bango nde balingi mboka oyo pe bolimbisi ezali pe na ba norme nango esengeli ba mboka msoelanga aujourd'hui Congo matro lobito lobo kuna Congo to ebité ba obengala biso ba congolais yango tozali ko sensibiliser ba mboka tozala vigilant na mboka la biso to telema to bundela Congo Félix akotika lo bundela Congo te parce que Félix posa la yazali ke ye na bato oyo baza ko coopérer na bango ba bomeko le Congo basa la dio pour la ye azutika la kaka mais apesa bango Congo apesa bango ba congolais et le Congo ko sala baté
bande ko langai depuis quand aux la ka le Cameroun état de siège ezalaka pour combien de temps les autres comme na temps aujourd'hui nous sommes politiciens nous soutenons changement de la constitution mais quand même politicien na lobby alobaki qui langage pour la Félix pour mona nzala place ezo mema biso de tout ça comité kabiso moko de to ko beta maboko boboniama biso to lingi ne kolo ezala malamu soki Félix akozala mokonzi azala mokonzi ya ba congolais et non mokonzi ya ba étranger azala mokonzi nde ya ba congolais asaela ba congolais makambo ya malamu et non ko nuire ba congolais bande ko langa kabuya mema biso na monga fu non ok de filmer te na filmer et de nous Axel, nous comme bon rebondissa, émotion. Axel. Ouais, d'accord, le Félix va camber. Ouais, non, le Félix va problème. Délai où tu peines, faut que les cités vertes, tu dis qu'il y a un bout de m'appeler. Ah, ma maman est moto, c'est ma bité. Bande kolanga partout, bino bozali. Boté les makuba, maman, papa. Boté les maman Doloé. Boté les mamans, la mère de Bruno. Bo panza sango, bo kababe miso, bisika nyonso baboni na biso. Bo partager mes missions. Ah, papa langa le frère de maman Clarisse. L'amboka est Julie qui est de la Canada. Maman Odette Waku, boté les maman, boté les maman Samuel, maman na Jolie, boté les ma. To bunde tumba po ete to longola boumbu bande kolangai mikolo mizali kuya Kongo kotika la biso ya biso te na yebisaka biso le kamba po rouge yango ezo ya kosala na Kongo parce que zamba ya malonga eza Kongo mai ya malonga eza Kongo mabele ya malonga eza Kongo mbisi ya malonga ezo bima na Kongo toza na zongo toza na inga bande kolangai mais biso toza na ba bateau de pêche te le lota biso bomo na ensemble ndeni komi ndeko Eliezer akomi kuna yena Vitel Camere pendali kuna bakomi na babemba. Pourquoi? Parce que nos politiciens to évité to lo bana bango lo lengeni. Nos politiciens to évité lo koni bango basalaka. Na évité muto sali pe mabeko otamboli pendant 10 ans sala na mabe mabe. Mozo sala ke gour bozo trouver ngoza normal. Ndeko langa bozaka na mitute. Comment yo yibaka kaka? Depuis yo ya osala na welo kama longate. Mais aux années aux agours bolobinga kakate au semon pas de Dieu nzamba ko frapper bino parce que kolela peuple oyo eza kolela oyo eko komela nzambe bo se tromper nzamba ko kitawa nzamba ko frapper bino. Comment voulez-vous batumo bazana nzela te tala mvule uti ko betaka alobia tala monga fula ya ngwa hein elena goudron hein ele makadaba tala érosion wala ekotika la bongo ekoboma batu me bakoyibela yango mbongo bamiyibio basi bazwi cop me bakosala ngo lelo na lobité tala nzela wana ekoboma combien de personnes ele banda ko batu combien tie comme na goudron babanda ko belela depuis quand babanda ko loba depuis quand tozana babele ya marécagé ba mabele na biso etonda mai. Et puis tous na mabele ya kitoko pe oyo ko tonga mboka na biso ba chinois ba okina ba mabele pona nini bozali ba kambia mitema mabe boye pona nini bozali kotala te pasi ya ba kongomani pona nini bozali kotala te elelo ya peuple oyo lobi kala te aboko ya kobenga bango so na ba élection peuple oyo boko luka ba base peuple oyo boko ya ba pesa bilo so balançoire ate soki na mto bundite nzambe yo kabiso mawa batu bako souffrir de to souffrir boete to la biloko nyonso tala lelo ndenge buso ba de part et d'autre komi lelo iso ekomi ka toujours la 60 avions toujours la 60 avions mpaka pe moyen à s'expliquer ezalité parce que c'est la honte à côté la théâtre moko ridicule à se rendre ridicule sans le savoir. C'est comme moyen bimesu na moleke wana côté ezalité beaucoup na kabemba ko mandengeni ako bimandengeni de bango la bango bazali ko finga na bazali ko bunda na course au pouvoir eza la kati na bango la imité. C'est comme comment dirais-je ba kambia lolenge oyo na te bitana ta munoko mama jawa. Assalamu alaikum.
prompt rétablissement na mama Célestine prompt rétablissement nzambe alola songa bino bosonga mboka la bino bandeko na Congo eza na besoin la bino Congo eza na besoin tout ça la aventure te parce que on décide sur nous basi bakateli biso mokano lelo oyo tozolobela likambo etali système parce que bazokuta yango yo président ya Congo bazali kotia yo président na bato ya libanda o bazali ba congolais te yo ko servir nation na ko servir bato alors ça redefable pour la bato ba tchaki yo bokonzi siko tala ba congolais na biso to ba konzi na biso eloko ni bakenda ko sala libanda bakenda ko négocier pouvoir libanda bakenda ka président za kimia te azo kenda ka libanda tout moment ko kele ko senga ka bango maboko parce que ayebi ke bango ba ko sauter. Alors il faut biso peuple tout la qui sabango ke biso nde bato to tchaka bino faut suko to ba ko sauter c'est bino par rapport ya ko boya ko sala biso bolamu peuple congolais telema o ezali tango to la mokato telema eza tango bo mitika te eza tango o passe komi eza tango o mabese koti eza tango o basi baboma mboka yango baboma yango me bayaka koyiba mboka yango baboma yango me ba détournement mboka yango baboma yango me bango moko basala ba minerais basala mabulo bakena kolokota tongo me di pourquoi batata mwasi na bango ba papa kulutu na bango ba makangu na bango ba basi na bango ba koma ba commerçante mais biso moko tozo souffrir bango na bana bango nzela poto ekomi munoko la zolo mais biso bakolo biloko ba impayement grève likola grève banseigner bazofuta mate eloko moko te na kati ya Congo moko mona bango kala ba jipa minene okomona bango kala ba mituka okoyoka kaka ba mama na ba détournement ezo bima na mo ba société ngo abike miko etikala wala ba snele ba régie des eaux ba mama na ba détournement ezo bima kuna metapani de le bolingi ni na mboka bolingi bosala Congo eloko nini tala lelo vi moko to tikala na Congo kabo ya cha video to sisa mobali wana a parvenir kotika God amakana na toli na ye amoni o ayoki mobali yango akufi quelque part so akufaki na malade so akwaki mo akufi na mabe asalaka on ne sait pas selo se dit azui a God ya mobali akena ndako ya mobali wana récupérer God nakende ko bika pena iloko ya mobali akende ko fungula futi munduki God pe akeko bomba ngo non akeko bomba ngo na kati ya bilanga tango bomba ngo na kati ya bilanga tango bandiko beta masolo batu bayoki ke maso zo beta masolo ki azwaki munduki na God eza ba signaler biso police tokei tokwei na ye tokei de la biso place bomba kanini obombi munduki wana na eza na God yango eza wapi na fulu de place ke misa God eza na munduki anga mobile tokutana na ile même jour na butu de mukolo yango pende na zwaka na mona kande saki ya bilamba nde na zwango nde na komi na nzela nde na moni saki yango na mema ngo nde nini eza kilo boyo na fongola boyo nde na ke komona eloko nini munduki nde na ke komona yango nde omona na bombi na moni ve na ngama obo ya soda tomilaka na ye masanga nde na fongoli nde morali nde ya eloko munduki oyo nde ya ebisinga lobi fongoli morali na ebiseke na zaki na bimana mobali moko boye na mona ki na zwaki saki na ene na moni munduki yango eza wapi nde na ebiseke munduki yango eza place bo otoke ikasi ngabite mwato kende nawe zate zanga moko na kende kuna na kende na zwaki yango kaka même saki ezaki na chakosa bilamba nde na Olivier wana nde na PCF yango ya soda vemo problème eza nini mwana mwasi oyo na zecha balembe mwana mwasi oyo aza yo kombo nani divine osa musala nini loba makasa musala nini aza ndumba na kozala ndumba ake se retrouver mobali azui fuite ke mobali na yo abimaka na aza na ndako moko ya todi ndako yango eza wapi na Kingabwa ndako wana ye ayoki mobali akufi quelque part nakena ndako nakenda kopie biloko ya mobali yango kopie God eza na munduki mobali azaka soda te mobali aletaka ndenge nini alaka bilamba bazonkio c'est-à-dire un criminel armé nde abimaka na ye mais ayebi peut-être te kaza criminel et à la fin akende kopie biloko mbata tango ki akufi akende kopie nde God eza munduki
Yé. Tant qu'on fait les des nani. Alors, biso jusque là, tu as eu Mukolo Munduki, tu yende Mukolo Munduki. Ça veut dire yende Mouto Opérak. Ce qui est une vérité, c'est que yende Mouto Akenda Kamemaka Munduki, on a pas fait une baille, n'a pas de cocotte là-bas, ton abanda. C'est extrêmement dangereux. Alors, la kate, Yozananda. Te, le baba kaso Zagananda. Béa, béa. Ndako zate. Donc, ce sont des gens qui ne dorment pas toute la journée, la nuit, pardon, ils sillonnent. Il fait questionner. Mais là, il se retrouve avec une arme de guerre. Moutaboui. Donc, dans le degré où il y a la population. Il y a la population. Il y a des théâtres, il y a des policiers, il y a des conseils, il y a des chaînes. Congo, la mission est moi. Vie au Congo est comment? Net il est là, les Cambouya, Balthazar, il y a Guinée. Les lots est comme si j'ai à Batunios. Oui, mais on a tel qui m'a ouais. Mais pourquoi Congolais azalo lenge oyo? Congolais li kamamboka na yebokoko azali ko boya yango mana na ngala kunya dolanga ndenge bozalia wana na États-Unis d'Amérique la mboka équipe pour la terre. Azo boya ngolo ko eloko mususu ya Clovis na ngai. Clovis ta mutunga la mboka yanga bokonzi. Le grand professeur Achille Mavena molonga no mirai ma. Botala Congo. Comme la chaîne vidéo. Voilà pasteur Denis Lessé. Les grands prophètes. Les grands prophètes. Tala kasibisika zanya. Tala ba imuro ba osala. Tala déjà. Bo ça ngamba Congo e bonga mo. Congo mutu tala. Être un prophète ou un pasteur. Pour botanga kalabino teba makomi. Bolanda évangéliste Judith. So bo yoki e Congo ko sikolama. Azoya ko panza ko buka. Ba faux pasteur au bazar Congo, ba faux prophète au babem simbo kala biso. Prophète de la nation. Un loko ni no sala la nation na yo. Nzamba zo lo bala biloni pour la nation. Tala bisika ba kenda ba businessman. Tala bisika bazar. Yango moninga souci na ngelo ko le boso la zakala ngo. To boma tous les églises où ils allaient à la Congo. Ce sont des commerçants. Bato baye ko boma biso ko la biso pongi évangile mal compris. Parce que aujourd'hui depuis bino bobanda ko pesa ba dim na bo franc na bino. Bo mema ko franc na mungwate c'est le lévitique. Nan bo cha mungwa ro franc te baza ko interpréter le bino mungwa. Mais offrande baza ko interpréter a moti ba biyaka na mbongo. Depuis bobanda ko pesa ba dim na bino. Botanga kamikanda te. Botanga mikanda te. Babiti échangera ta dîme contre de l'argent. Et au conseil mbongo na maboko lo makasi po nanzambe yi bakulu na baza baboto la batumbo. Abi okene ko lia yango ne sika oyo kombo na eza résider. Kombo les a résider wa. Kombo ya nzambe eza résider place nini. Alobe sika ono ko somba ba liqueur forte. Bataba biloko ebele. Cela veut dire soko suka dîme na yo pese mo pa nzambe. Au sali échange dans mbongo. Mbongo la biloko ko somba la nzamba koma. Ba ko yebso les aki ancien testament. Bon, on a Nouveau Testament dit maison lokoni. Maison du trésor na Malachi, ba yebisi biloni. Nous avons deux maisons. Ba lobi bo amassé na maison de badim na biloko ko tika na maison de trésor. Enfin que maison de Dieu ko sanga biloko automatique. Maison de Dieu ezali. Eza église ba tonga na bandako bato. Maison de Dieu ezanda ko pasteur. Maison de Dieu c'est yoza temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Alors si on peut se faire 10 000 euros, on a la maison du trésor, ce qui est la banque, automatiquement nanda kuna yo biloko ekozanga te. Biloko ekozanga te nanda kuna. Nanda kuna biso boye. Nanda ko ya yo. Il faut batte ya yo yo mutu. Bokela mate. Po boye ba vérité la biloko no sikola spirituellement. Bazo kosaka bino boza ko s'enrichir. Mutu moka un évangéliste na évangile ya lokuta. Aya ko diviser bino basi na ba mibali, aya ko diviser bino ba bana bino ba parala bino. Mobocho aboto uta kala kala. Azala kandoki te. Le la comme ndoki. Félix azala ba pasteur na ye ba prophète na ye, Kabila azala ba pasteur na ba prophète na ye, ba prophète à Kabila na ba pasteur Kabila bazo sa Kabila ni. Okozonga na bokonzi Rais Umela, Rais du Congo. Ba tu Félix bazo so ko vando ko changer bobeko likonzi. Nyata bango mais entre temps Félix a bomamboka.
Si vous voyez, vous avez besoin de Nzambe. Si vous avez besoin de pour la Congo, pour le Tumba, Est. Vous avez besoin de pasteur Nabinowana. Attendez, vous avez besoin de l'église. Vous avez besoin de pasteur Nabinowana. Qu'est-ce que Nzamba a révélé pour la Congo? Parce que le allait faire de toutes les nations mes disciples. Nzamba a révélé que ni Likamba Congo, ou la Caraboy. Congo, pas pour Makaba Congolais. Rwanda, Minele, pas pour na Congo, mais bien, il y a une église. Pas pour Tonga, Banda, Minele. Bon, il y a un pasteur, océan, c'est $100, $200, $500, $1000. Bozo ko kate me pasteur moko bo sola la ye. Paka transférer 5000. Pourquoi ça yo pe? Océan soka sengo senga mbona senga te na kosuka. Soki na kufile lo ndebino boko sunganga. Tozo bundela mboka tozo la besoin mbongo. Po bango pe basana mbongo nzeto bango bazo matela biso peto matela yango. Soki bazo bina bolumbu biso peto bina bolumbu. Il faut dans la force de la spiritualité ou dominer la spiritualité la bango parce que ils sont des sorciers. Biso soko tozo na molimo nzambe mais ndenge ni bango bazo dominer biso kaka. Au nom de Jésus, on combo ni e bengala ka ba démon. Suivez maman Judith. Combo ni e bengala ka ba démon. Depuis on a commencé à chasser ba démon le loto soko kate voir même le Félix au chasser parce que biso moko to a confondu. Et là to lingi to yebi yangote. Notre nation est comme même kaka congolais wana azako piétiner mboka na ye kaka congolais wana azako maudire mboka na ye kaka congolais wana azonzi baba corrompre kaka congolais wana lobby alobaki bakamususu lelo comment soutenir va changer bobeko le konzi. Oui, si tu changer bobeko le konzi lelo ba bomi lobby combien de personnes à est ba kimisi combien de congolais à est. Est-ce que ba politicien là bazala ngo souci à pour changer bobeko le konzi ba lo bango te pour la bien parce que Félix a opesa batumbongo. Parce qu'il a opé sa bango. Parce qu'il est faible. Le coup là faible, il y a des autorités à minérer. Mbongo wana sikodi comme ko sala ya force. Mais boy la matière, ti j'aime. Alors bongo de pour se soutenir. Po yo zoni la balala yo, ozo bateke za makila plusieurs personnes bazo kufa la est. Oh ba kufi la Congo central. Oh bandundu grand bandundu le ça un problème. Les frères et sœurs congolais. Comprenez le connaît tout ça pour ça. Tout ça na pour ça to tika la ba umbuté. Tout ça na pour ça que jalousie baningate. Mais tous le bas tous mona. Commençant par bateau, bah il a qui biso évangile, ce sont des missionnaires. Bah quand qui pour la détruire biso, pour pas voir richesse la biso. Tant que yo que les autres tout bela, bango bazo zoyo, ba maman qui pas vite ba boma ba on la banane. Bazo kota kala libumo bande ko la biso moko. Pourquoi ka biso il faut pas côté la biso mais bazo côté la bindele té. Pourquoi bindele bazo za la soudé? Pourquoi bateau bazo bimisa bazo bundisa biso bazo za la soudé? Mais le konyo zo ça la biso to panzala. Parce que toi la course au pouvoir. Ngaine mutu na bandaka. Ngaine mutu na lobaki likambo ya wezo ya plaire. Ni lobani yo ko lobezo en plaire pour nzamba sa loba maloba nyos. Yo za li loba oyo créa. Oza le loko moko oyo so créer. Nyos to kuti yango. Et ça la force na puissance nango c'est longtemps nango. On n'a rien créé. Maloba tout to kuti yango. Tanga Bible comme la biloko no sezali. Mais il faut mutunda za la violent. Il faut mutunda tellement lingelo ko posa le loko la malamu. Est-ce que to lingaka Congo? Est-ce que tu as un peu de biso? Est-ce que peut-être tu as la carte de biso tous les trois partis de biso? Que nous sommes des Congolais. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Nazala pour ça tu as un zolien de Bolanga pas lié malam. On a l'inga la zalo gaita nga ba mon grand prêtre. Grand prêtre ya nini moyibi. Vous avez détourné bambo vous n'êtes pas des grands prêtres. Nani na motoki na ya sali. Tala ba politicien ngokuna. Tala ba député ngokuna na palais du peuple. Mawa. Dieu va vous punir. Na makile bande ko lebise zo sopala na souffrance ba congolais bozangi si bango nzela en train de sortir ça ka moko mais bozo ke na bamboka baninga bozo tala ndeni ezali bande ko langa na yeka ko sensibiliser parce que biso zo bunde tumba ya ko kenda kaka ko kotaka la samai papa ngwanda tikela biso papa Etienne Tshisekedi atikela biso toza déjà milimo na biso ezana ngo ya kokufa tozo bundaka ke tumba mukolo onzamba ko sepela to simba misolo o tozakala ngo posa to ko sala pe o to ko sala. Donc on sait les sous makambo ya bandamu ndamu te. To tamboli wow, le koba magoro de jamais. Comme nous sommes des aigles, nous sommes des lions de la tribu de Juda, nous sommes fils de l'homme, nous sommes agneaux immolés. Donc on sala makambo o soki to sali mbalo libela na libela. Donc on sala makambo te ke to nyokama. Yango to lobi nzambe apambola bino. Nzambe aza na bino ya Nikota Mutunga. Nzambe aza na bino Guillaume Ngangula na Belgique la plus fondée. Zambaza la bino na Luanda ba pour mettre Angola le bondia botar de bono et tayer monsieur ko komela bino maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido Mungu baba
tobondela mpona mboka Gigi Odimba Peggy Lomboto na Pointe Noire Nasibu Fo Ndoi Nanga Océane bino tout botelema tout ça la force pour la Kobunde Tumba vous êtes tellement nombreux to Bunde Tumba ya Congo bato balingaka Congo ya solo bazali ba guerrier bazali ba Kobunde Tumba ya Congo ndeko nanga Congo ça na besoin ya kobundela yango révolution congolaise il faut tout changer il faut to boya mindele na mboka la biso il faut to boya bango ba ya kosela biso mabe il faut to boya système o bango ba imposer ka biso ba konzo bango balingi po bango ba kota ka ndenge balingi ba yiba ka na mboka la biso yango na zali ko yebisa bino to sala bomoko Maman Bonheur, tout ça la bomoko, Valérie Pételo, tout ça la bomoko, Maman et Genèse Manga, Bino Nyoso Bolinga Babiso, vraiment beau partager, mais miso beau liker mon mère de Bredo, boutique à la bonté, mais tout ça la merci. Nakabou à l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et puis à son âme ça on peut se parler bien sûr c'est Thérèse Mamorolo Ingeta